Ah, Julio Segari. Je sais pas. Ah, Genovese Segari. Ah. À suivre. Mais non, le banane, non, t'as les cas, boy. Bon, nous sommes là, moi, si naïe, tout le monde, naïe, tout cas, photo, pas m'en va faire, tu vas faire, naïe, dans quelque chose, qui dans sa raté, et comme un drame, na Congo, et non, mon boyebi. Mais oui, mais tout le bango, tout ce qui est là, qui y en a pas, naïe. Non, c'est votre talent, non, le petit nangaï, petit, moi, je suis votre papa, bino, tous les longs, papa, la bino. Oui, oui. Problème, nangaï, ça, fixé, au milieu trop. Problème, à Kofi, fixé aussi la tête. Si le Naoto, mais ça va remix, on dit, ma carrière, mais, donc je te dis, problème, on a trop de jalousie. Trop de jalousie. Salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille des M. Kambelu TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Karane naib sarabino que ça la bino en tout cas, ils aura devoir pour Nabiso. J'espère que cette affaire, il y a audio. Kunaba audio et bimi et je ne sais plus à qui faire confiance aux solana mutu azoriko audio azoko enregistré yo pour que lobby a balancé en sur les nets sur quelle intention de qui ba audio nenge de grand mopao azo toute ta bordure en tout cas ba audio est ébélé mais le toro comment quelques audio kaka nenge les grands mopao aboy na ye pour na fali aboyi na ye fali azalaka mingi na Diddy Stone Nike. La grande famille, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Les lots toyebi biso en tout cas moi ma solo mi balemi ça tout au mekako kabula yango elongo parce que toyebi ete awana M Kambelu TV officiel toyakana ma solo ya bo job ate toyakana ma solo oyo tozo partager étant que ba adulte étant que ba intellectuel. La famille, je suis là, on va essayer de parler sur cette affaire de Bakali toko tchape moi ba vidéo bokolanda, OK? En tout cas, vous allez attentif, vous allez vraiment la vidéo tina souka, vous aimer, vous commenter, vous partager vidéo pour que toyeba nini o tokuki ko sala. Ce que totali na ba vidéo nyon surtout to na makambu nyon surtout pour l'instant ndenge ezali koleka cause ya likambu cause ya de part ya Bakali eza juste ndenge Gaulois, Bakutanaki na Mopao, ils ont posé des questions à le grand Mopao concernant Bakali na héritier Watanabe. Et puis, tout le monde qui réponse, il y a le grand Mopao, ceux qui ont talaki en monté, zonga na ba vidéo précédente, kaka ana kati ya M Kambelu TV officiel, au comment la vidéo ana, la façon dont Mopao avait répondu, hein, la façon dont Mopao avait répondu sur la question au posé qui est pour na Bakali. Nde makambu nyonso tout moto epeli makambu ekomi dire. Soto lobi to zongana audio auto uchukolanda le grand Mopao lobi fali azali ko utiliser grâce to succès à Diddy Stone. To ebi Diddy yemoko alekana ki na télévision yemoko to ebi yepe azalaka na e mabele petete Diddy aloba ngo très bien que Fally Ipupa DiCaprio la merveille l'aigle aza muninga na eti. Soki bakutani en pleine séance de travail. Bami pesa na mbote te parce que Kofi alingi te. Didier moka loba yango. Ok la grande famille. Bango mi balé entre Diddy Stone na Fally Ipupa. Ce sont bango deux, hein, baza professionnel. Ok? Et puis Fally ne peut pas s'associer à Diddy pour attaquer. Aza posa nango te. Aza na posa nango te la grande famille. Fally nenga aza na pour attaquer les grands Rambo. Ana posa ya ko neti alkomisa neti Diddy Stone moi soubasma na ye moi soki nini non. Est-ce que tu veux comprendre?
totali bien tomona ke ba photo nyonso tout tomonaka omonaka ke eza manifestation moko boye Diddy Stone ba se retrouver ba kutani na Fally bakangi mwa po photo, c'est normal. C'est normal. Relation au Diddy Stone baza nango na Fally Ipupa c'est purement professionnel. Mais makamto comme yo kana ba audio vie et comme sopa la lokuta mabe lokuta mabe te makamto comme yo kana ba audio te ba audio ngo pe ndenge zo bimaka kwa mai awa ba et comme sopa. Diddy Stone est un majeur. Kofi aza suna droit ya ko imposer ba préférence na été na mokila lelo. Les grands Rambo, arrêtez de vous acharner sur l'artiste Fally. Il s'affiche avec ta fille dans le cadre pro. De toute façon, même s'il sort avec elle, son père peut-être, lui aussi est ressorti avec Banabatu. Siko, nanenga mabete bo finga ngate parce que la beke batu bo nko finga nga mabe na ba commentaire. La famille. La famille. Est-ce que vous comprendre la situation qui règne ici? Kanda ya Kofi Olomide na tela ribino var mongwawa na tela kibino awa kana Kambelu TV officiel var moko ezawa oyo le grand mopao le grand Rambo alobi moko na munone ke mukolo oya koloba mabe pona Fally Ipupa c'est que akomi liboma. Siko biso ba otolanda bibango tolinga to comprendre qu'est-ce qui a fait que les grands mopao a changé complètement envers Fally Ipupa DiCaprio. Nini o esala ke Kofi Olomide a changé parce que yemoko akumi ça na famille so nano tadango te ko tadaka kaka na Kambelu TV officiel o mona eza var moko eza wana Kofi aloba bolamu ya Fally kutu parmi ba musiciens nyonso Fally est le premier ya royele gift ton cadeau moko ezaki donc cadeau quoi. Ben toko sa nini avant na tsela bino ba vidéo ya bakali tona ba audio mususu nenga ezalaka. J'aimerais un peu dire quelque chose sur cette affaire. À mon avis, la grande famille. Conflit existera entre Fally na Kofi. Et ça spirituel. Parce que, si tu as la penza bien, Fally a un succès que le cas du Diddy Stone. Wana to ça dit. Mais si ko les mots pas le bac Fally a zolinga diembela na succès ya Diddy. Bon, on te que ça normal te. Bon, on te que ça normal te. La grande famille. Bon, tu que la non ba commentaire. Bon, on te bino moko que ça normal te. Donc vie a péta ba plan donc vie a comme le roi bino trop c'est toi na bombi mingi tkana bimisa kaka. Tikana bimisa kaka. Pour ça, tu l'as dit, mais succès nini fallait oser pas Diddy Stone. Succès nini. Oh, il fallait oser pas Diddy Stone. Donc, la famille, makambo ezokene mabe. Ezokene mabe. Ezokene mabe. Tui. Ezokene mabe. La famille va s'abonner massivement à la Kambelu TV officiel. En tout cas, non, tu la bino pena bolanda ba audio bolanda ba audio, bolanda ba vie à batu. Comme ça, bo chike la biso pena commentaire avi na oko finga ndete. Na lembi ma finga. Yesu. Toi aussi la bino musala meka ko finga biso. Je vous aime beaucoup. Ata bo fingi eza problème te.
nzamba pambola bino bisika bozwami soki eza mbano ya liboso kuta na lien oyo en tout cas au s'abonner au aimer au commenter au partager pe lien pour ndeko mosusu pe oyo amonaki te à travers yo akomona lien et puis ekosala bien tozala na connaissance. Voilà, suivons et on se retrouve à la prochaine. Merci, bisous. Ngai na mérité respect na fini mutute parce que comme on ngezo tangama tant comme on ngezo tangama na droit ya roloba nga musala nangeza la internet na musicien te musicien kota studio abeta concert aleka na émission ngai to ba tanga kombo na nga na vanda ite boyeke na provoquer kombo na fini pe mutute depuis na bani ko sala ba live na nga na sala ba live na sala ba émission de nga na ko vanda teke boye comme on ngezo tangama na sala émission te na sala live te ça n'a pas de sens. Est-ce que nga depuis na ando sala ba live na fini koma mutu na tagi koma mutu na ninga mabe ozo reconnaître que non na za mongamba ya mutu te po amemanga poto mais comment golo ba ke non nyoso kaka ko nga na tagi koma kofi na ndeni na ninga mabe na tagi koma kofi na mabe nini o nga na tagi koma ya kofi mais à un moment franchement vous avez éducateur des masses quand vous montez il faut savoir parler aussi également. C'est pas de cette Allô, Bakali, non, je n'ai pas dit ça, mon frère. Bakali, allô, arrête de me dire non, oui. Non, grand bongoté, s'il vous plaît. Calme-toi, je te parle. Non, bongoté. Calme, Bakali. Non, bongoté. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Arrête de crier sur moi. Arrête de crier sur moi. Mais quand on a émis sur des... Est-ce que moi je crie sur toi? Yo kana ibiso Bakali, yo kana ibiso Elukumoko. Yo kana ibiso Elukumoko. Makambo ele kaka, mais lobi to tika la kabatu. Tokuli apesa ni moko. Vie wana azana ba makambo déjà ba ndule ba famille ba nini. Mais to raisonner quand même Bakali. Hein? Nanga moku na vie ala to kusara biso pété. Mais mo ba acharnement ça fait pas propre. Yo za petit dans aki petit na ye. Place ozo qui ne kuna croit pas qu'il n'entend pas yamba ou bien ba yamba be bien. Mais limitez-moi Babiloko. Nene ya matini susu nzambe. Place ozo penser que ngana okende wala na place na okende te. Na travaga déjà na entier. Na place na zo kende te. Boti ka jalousie obo sala wana. Bakali leki nanga yo kana bisayo. Bakali yo kana leki nanga. Ngana yo kana bisayo. Yo kana bisayo. Yo place lo kende ana lagate. Tango boko so ngana osalate. Bakali leki nanga. Yo kana bisayo. Yo kana bisayo. Bakali yo kana bisayo. Yo kana bisayo. Ngai Bakali yo kana bisayo. Yo kana te na otanga komo te na bi oyo nyonso ayebi ke nga na ye tosololaka lisusu te nga Bakali na lobi boye musicien nyonso oyo nga na ye tosololaka te atanga asu komo na nga te nga Bakali zala direct te nasa direct musicien nyonso te na otanga komo te na bi oyo nyonso ayebi ke nga na ye tosololaka lisusu te en tout cas na lingi na asu na komo na ngai te nga Bakali na omerite pe ba respect nga na besoin natanga kombo ya mutu te nga na lobi ka oyo ayebi tosololaka bien oyo ayebi ke tosololaka te na boyi na nga na kombo na nga ndenge pe na komi ko éviter ba kombo kombo na nga pe zo mériter respect. Merci beaucoup na suki wana. OK. Lisa Bakali nga vraiment na encourager yo na nzela ozui yo to yebi oza mutu na nga depuis donc na encourager yo na nzela ozui vraiment continuer na nzela oyo lo ba vérité omoni bolamu côté zali olobela ngo vérité seul bato oyo bato circuler actuellement ezaka bato bazaka contre Fally nde ba osepela na yo te mais bato nyonso ba osepela na nga te na internet eza bato nyonso balingaka musique ya Fally te. Voilà. Ngai na lobi na nga boy na dokumisa basele yo bato nyonso mais c'est le hasard na Fally bayoka na pete na tikalo benga ngati aloba nga ke non Bakali poani non alobi na nga te mais na Fally pe ba tango ba ko solo la nde ba yebana na Fally nga na zala te nga problème na ngeza ke ba musicien ba tiaka biso na berere ba yoka na ba guerre na bango biso to zalaka te ba benga biso te ngai pe na zui décision que oyo nyonso na 2024 2023
peut-être na blessé na ndenga musique na yena sala ba critique ya mabe 2025 eza subongo te ngana kokumisa ba valeur surtout Fally aza légende vivante aza véritable légende ototikali na yena Congo oazo mérité azo passeport diplomatique ndefo na kumisa ye problème na ngeza wapi Bagali bino na kiti pardon. Merci mon frère. bon ngape na okitalanga nazo souhaiter ba bon courage na ba bonne chance pas Bagali hein na casquette na sika mais na kacha émission to salaka wana na lobaka na ye azalande professionnel en fait hein quoi comme un neutre c'est ce que je lui avais dit et puis na émission il fallait à sala je crois na fallait à loba to luka kate to boma pota il faut to luka eloko oyo ezozo ki sapota ça veut beaucoup dire en fait il faut qu'on la kisaka na bali alors sapota profit Mais oui, omoni Sam. ouais Kofax Omoni trouble nyonso oyo, désordre nyonso oyo, eza créé par les vieux. Omoni nyonso oyo kosali kopota na nyonso oyo. Vieux muta créé makambo nyonso oyo, eza vieux. C'est-à-dire, vieux nenga wana akoki ko supporter jamais mutu oyo azaka na ye. Amona Léo Mona Mati Awa. Déjà, avec beaucoup de respect, c'est Léo, Aza grand frère Nangaï, Aïbine to Solana. Tant que Solo Badiama Amba Bongo, Nazo reconnaître Yote. Tant que Solo Badiama Amba Bongo, Nazo reconnaître Yote. Nangaï n'a mérité respect, n'a fini Moutouté, parce que comme on a Tangama. Tant que on a Tangama, n'a droit à Roloba. N'a Moussala Nangaï à l'internet, n'a musicien. Musicien kota studio abeta concert aleka na émission ngai to ba otanga kombo na nga na vanda ite boyeke na provoquer kombo na fini pe mututé depuis na bandi ko sala ba live na nga na sala ka ba live na sala ba émission de nga na ko vanda teke boye kombo na ngezo tanga ma na sala émission te na sala live te ça n'a pas de sens est-ce que nga depuis na ndo sala ba live na fini koma mutu na tagi koma mutu na nga mabe ozo reconnaître que non na za mongamba ya mutu te po amemanga poto mais comment golo ba ke non nyoso kaka ko nga na tayi koma kofi na ndeni na ndinga mabe na tayi koma kofi na mabe nini o nga na tayi komo ya kofi mais à un moment franchement vous avez éducateur des masses quand vous montez il faut savoir parler aussi également c'est pas de cette allô Bakali non j'ai pas dit ça mon frère Bakali allô arrête de me dire non oui. Non, grand Bongoté, s'il vous plaît. Calme-toi, je te parle. Non, Bongoté. Calme, Bakali. Non, Bongoté. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Arrête de crier sur moi. Arrête de crier sur moi. Mais quand on a mis sur des. Est-ce que moi je crie sur toi? Yo kana ibiso Bakali. Yo kana ibiso Elukumoko. Yo kana ibiso Elukumoko. Makambo ele kaka, mais lobi to tika la kabatu. Tokuli apesa ni moko. Vie wana azana makambo déjà bandule ba famille ba nini mais to raisonner quand même Bakali hein nanga moku na vie là to kozala biso pété mais mo ba acharnement ça fait pas propre yo za petit nous aki petit na ye place ozo ki ne kuna croit pas ki non tamso ba yamba bien ba go yamba bien mais limitez-moi babiloko nene ya matini susu nzambe place où ils ont pensé qu'il y a une place na okendete na travail déjà na héritier na place na okendete boti ka jalousie obo salawana Bakali leki na nga yo kana bisayo Bakali yo kana leki na nga yo kana bisayo yo place okendete Bakali leki na nga yo kana bisayo Bakali yo kana bisayo ngai Bakali yo kana bisayo leki na nga ngai omoni ngai na kaboma je m'en bats les couilles de tous les musiciens congolais je perds des personnes mais je respecte le musicien congolais tu vois nana moto te nde naza boye na New York na voyage na mbongo na nga nasala makambo na parler chez ngai na vandi puis voilà mais à un moment leki na ngai à un moment soki osala likambo ape soza mwana mokie
Si ba pekisa yo yo kakape. Na bani kobondela na téléphone depuis lobby. Restez calme okozwa position na yo ya bien. Omoni te vie tanga bani lo bakuna ake na jibe piana. Alobi ake na nini alobi bakali bokanisa pe ba molerengo kofianga sana na mboko te. kasala ba molerengo wango pas se comporter bien. Nani na bien yo kana bisayo ko fax. Ko reprocher bakali asali nini? Bakali asali ke non ngala linginde aluba aza petit nanga na linginde ayaka chaque fois na nini na loba benga ki au moins des fois na ekomo azana fois na ekomi go miolé. Mais bakali asala ba live bandaka la te na yebi ma aza monter na kozala monter okoloba makambo mususu oyo okoregrete nango lobi tu vois. Alingi bakali azwa ton na ye sinon te na kana okoloba makambo mususu okoloba te aza vie na ye bayebani bakutana balia bamela banini et puis makambo bandule oyo ya badiscussion eza nango balisano. Un jour ça peut finir na oyo tango zo mona kino aza grand ou bien aza nzambe ça peut aller. Mais oh mona kino humilité précède la gloire, ça peut aller. Mais surtout zaka kino bakana kami okufa na VC nene ayo linga olobani le voice de qui a Kofi Olomide yo lobini. Baby voice on ayo ki amote ponga pe na live. Zena tia yo. Monde toyo ki amo alobi makambo mukulu alobi makambo machine ya ba couleur et non, pardon. Scram, apparemment, ils ont protégé Kofi Makasi, hein? Na protégé te. Tala. Toyoka boys. Toyoka. Ngai omoni ngai na kaboma je m'en bats les couilles de tous les musiciens congolais, je perds des personnes. Ben je respecte les musiciens congolais. Tu vois, nana moto te ne na boy na New York na voyage na mbongo nanga na sala makambo na parler chez ngai na vandi puis voilà. Mais à un moment leki na ngai à un moment soki osala likambo apekisa oza mwana mokie si bapekisa yo yo kakape na bandi kobondela na téléphone depuis lobby. Restez calme okozwa position na yo ya bien. Omoni te vie tanga bandi oloba kuna ake na jibe piana alobi ake na nini alobi bakali bokanisa pe ba molerengo kofianga sana na mboko te. kasala ba molerengo wango pas se comporter bien. Na bien yo kana bisayo ko fax. Ko reprocher bakali asali nini? Bakali asali ke non ngala linginde aluba aza petit nanga na linginde ayaka chaque fois na nini na loba benga ki au moins des fois na ekomo azana fois na ekomi go miolé. Mais bakali asala ba live bandaka la te na yebi ma aza monter na kozala monter okoloba makambo mususu oyo okoregrete nango lobi tu vois. Alingi bakali azwa ton na ye sinon te kana okoloba makambo mususu okoloba te aza vie na ye bayebani bakutana balia bamela banini et puis makambo bandule oyo ya badiscussion eza nango balisano. Un jour ça peut finir na oyo tango zo mona kino aza grand ou bien aza nzambe ça peut aller. Mais oh mona kino humilité précède la gloire, ça peut aller. Mais surtout zaka kino bakana kami okufa na VC nene ayo linga olobani le voice de qui a Kofi Olomide yo lobini. Baby voice on ayo ki amote ponga pe na live. Zena tia yo. Monde toyo ki amo alobi makambo mukulu alobi makambo machine ya ba couleur et non, pardon. Scram, apparemment, ils ont protégé Kofi Makasi, hein?
Non protéger T, non protéger T. Tala. Toyoka voice. Toyoka voice. Toyoka voice. Julio Segari. Genovese Segari. Julio Segari. Genovese Segari. Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello. Bonjour, bonsoir. Ça dépend. Na oyoyo, au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là. Hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya. Trienen. Produit Moko. Aza. Produit à compagnie Neolife. Comme on est trienen. Tous en a qui est nango. Ça soit. Ils ont 60 capsules na kati. Tous en a mnini nango. Ils ont 120 capsules na kati. Trienen na sala amin. Premièrement, ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer
TNN. TNN aza produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et TNN penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ntan molai na ba fruit ba veg biloko nyonso tozolia tonzi na bakisi na kati ye sikoyo aye ko ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na santé na biso nde esalami keno tokomozwa maladie oyo tozwi ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki selile ezongi en vie soki alaki akobela akomi en bonne santé nde mpe esake nga na yo tozala mpe en bonne santé. Alors le quoi toliaka chaque jour il faut peut tomelaka ye ayeko sala musala lo basikoyo et à part ça ayepe à part ça asokolaka pe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso sokwami baseli na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya kwa sobe ba nutrition ma nutrition il faut ngana yo totiaka chaque jour l'autre comme oliaka pour ma bomwe tonda donc il passe sous te biloko ni eza bien nutri to to ki pa ngo sous te maintenant ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi elio donc TNN ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango sali to c'est la TNN asa bena bien pour la santé motu nyonso donc asa on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa na bisusu ozala kuna obino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tana bi nyonso alors soko bengi biso la numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous ango na comme ça pour sonder le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele toko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment eza bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique mililanga ye au booster énergie muto amela TNN aza muto aza bandi na âge à 12 ans mata amela TNN ya ba neza tosala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobelaka na vidéo mususu oyaka to lobelaka pelo to lobaka TNN na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya TNN luka biso na numéro na pesio to lobela yo na expliquer yo TNN ou bien otinde loku na expliquer yo TNN ou bien otinde loku tu photo na ye na explication ni nyonso ceux qui peut comprendre en anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage ya muto AVC lukanga na opesa yo melela nga TNN oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki o lo dépenser na traitement milai to za nango pe kuna memelika aye pe o komi bien o solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo
nazobela te me namelaka yango ndenge eza bafungama eza ya ngai nde namela edie na ntongo oyo moko ya pokwa na ngai oyo nabela tafunoni ngai ye nabela te mais naselaki kani na simino kenda tozobela te motu nyonso amela abon attendez sali soki ozwi ngai soki omoni keno olingo luzwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrie toza baproduit néolife néolife basila so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème ya te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète moto na sida ata moto na sida esila te me ekomisa moto amonana bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo moni neti ye soki omele mpe bamama balingana bango tioko te bamama balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton aokomisa te kitoko oyo nzoto sante ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais sante nzoto akomisa sante ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati ne sokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo toyenel solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout parce au monde les chekuta na oyo